na biso Kilongo TV bino bebolinga rabi mavinga bino bebo voter biso na premier tour deuxième tour izate toi ne sengolelo pambate to c'est la note découverte vous voulez découvrir vous voulez faire la découverte pour brancher connecter un Kilongo TV bolanda reportage ou bandeti na suka toza ana commune ya Nsele précisément na quartier Bouma bo découvrir quartier Bouma izaka ndengini toi à 6 km na boulevard Lumumba kasi to faire découvrir bino ndengeni bat ba viva koto ba melama nini basokolaka wapi batu baliaka wapi batanga ndenge nini mode de vie na quartier Bouma izandengeni est-ce que banzila izali banzila ezato ezate ya mutuluba na reportage na biso ya lelo toza ilongona na tanki futa nous allons faire découvrir ce quartier Bouma précisément dans la commune d'Nsele et bon on a quelques réalités à quartier Oyo c'est pas un village c'est un quartier de Kinshasa précisément à la commune de Nsele donc à 6 km ya boulevard Lumumba ndetoye to faire découvrir nous des ato tamla makolo tokotoko tozana souhaiter émission nous bolingaka merci mingi et pas Didier Masuki mbali ya mandefa pembe merci et pas ya Beninga Lula merci et pas Angel Kinkela fils Kinkela Ariano Chesco merci Nathan Kifuta Gauthier Kele Berveline Kitambala tout découvrir quartier Bouma Nsele découvrons ensemble Simbangana loboko mokili mabe mingyo. Voilà, ndene sebino tozasko na Bouma, to komi na quartier, to kuti papa moko na cadre kaka ya article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Papa za na Bouma mais azo se débrouiller to solana a bozo ba détail. Solo vie eza pasi, mais fa bunda kaka nzamba kosunga. Mbote papa? Mbote papa. Kombo nani? Konda. Obi kombo nani? Konda. Papa Gonda. Papa Gonda to munyu awa osala ani? Musala vocation. Ozo bamba mapapa, ozo teka. Oza mapapa ode ya batu balata, yo bambi oteki. Eza papa batu baba mapapa batu balata na zo bamba na zo teka. Simoneti go yo zo ka mapapa ngo wapi? Musala osomba moko. Nazoka na osala musala nazoka ngisango na osala musala. Meko logota pe logota na ope? Na logota pe. Neti ndenge osala ngo boy. Neti ndenge osala ngo boy otekaka ngo combien? 400. Moko 400 fois. Na mikolo na ba mikeka 400 fois. Batu basomba rebele. Basomba. De batu yebike koto papa Bouma. Na journée gagna combien? Atolaka bon ce jour de sel. L'essentiel article 15. Vous êtes marié, vous êtes bana? T'es bana na boti. Vous avez payé sur moi eloka kolia? Ah? Ils ont posé au moins eloka kolia? Ils ont pensé moi eloka. Voilà, papa na biso a logotaka mapapa asombaka oli papa kata na likolo moko asangisi yango abambi abongisi yango ateki ezosunga batu koto na Bouma batu bazosomba balati yango pe esungi banu le batambula makolo bazotambula na mapapa bongo te papa eza bongo. Voilà, si on attend ma papa, moi, ma papa, monsieur, ma colonie, balé, kokana, monsieur, peut changer couleur, l'essentiel, t'as sombé, bien, t'es à 400 fois na père, mon quoi, les papa. Et ça, même pas $1, même pas 0,5. Donc, ça, moins cher, mais pour la survie, n'est papa, à zo bundana boui. Papa, au lobby, n'a pas tam à la mon balanda. Non, tu me tiens en balanda.
nzamba batela bango babatela ngabe makomiso olanda bongo bano basalaka eloko te bazokoma bakuluna bazosimba machete okoloba na baoni basala mabe makambo basala bongo tande papa asala na papa atie mbeli ale azosangisa wana nini ase ya lipapa mosusu ekole yoka ndenge abambi yango okoyeba kutu sini te abambi yango kitoko na moto kaka akokotisa yango siko na lipapa kuna ale namoni nanu place atie singa te mais du moins je sais que atongaka azosala yango kitoko wana atie moto asangisi ale akokotisa yango na lipapa ale abandi koforce voilà kota na lipapa wana aladi ya ciseaux mpe déjà ebuka nango mais ezosunga quand même azosunga donc na quartier koto bato bayebi ke papa Gonda asala mapapa bana mike mwatamula makolongulo eza te aye kosomba pa ya papa Gonda lipapa moko atekaka yango 400 francs bakakola pe papa bakakola suka 300 suka 300 so mte na 300 pesi so mte na 300 pesi. Ok, papa Gonda débrouille ndenge wana asali mapapa na ye kitoko ofandaka koto ndako eza ndako nange eza na likolo kaka eza donc mapapa oyo eza na succès koto oyo bandeko bayi papa Gonda adébrouillaka boye article 15 débrouillez-vous pour vivre boyebi kaka nde makambo yango ezalaka elongo na ntangi futa mwa mapapa ne ezali akoteka azwa quelque chose olie akesala mabe olie akesala likambo songolo ye azoteka mwa mapapa ne abambi ateki so papa olokota mapapa ngo koteni ozwaka ngo koteni na Pascal Tina Bitabe obi Pascal Bitabe Pascal Bitabe apo ye osali chaque jour ni na journée okenda oloko lobi nakendaki lelo mpe elinga okende mema osina eza te na osa mosala so na sisi lobi kuna nakendozwa lobi nakendozwa. Merci papa Gonda. Je pense que bomoni papa Gonda ye so oza mposa osunga papa Gonda eza pe malamu mingi. C'est des bruits comme ça pour na survie na ye. Article 15 ake Pascal ake Liberté ake wapi aloti mama papa allez abambi na ye ekomi mibale donc so aloti gauche mais papa na moni pe o eza neti na sima mabe tala tala muninga atala muninga boy atala muninga boy donc eza likolo moko balusi yango siko mosusu na sansa tena balusi yango boye misu balinga boye dazwi likolo mosusu abalusi yango boye po ezwa sansa ya likolo mopandi ali ateka yango ezosunga bato abi awatala moninga donc lipapa awatala moninga. Merci beaucoup wana bomoni papa Gonda ndenge asalaka mosala na ye adébrouillani awa na se nzete ya mbila oyo na tanki futa. Je pense que tosisi na papa Gonda tokoba reportage na biso ana Kilongo TV tokenda kote msu lelo ba découverte boko découvrir makambo bien boko découvrir makambo kitoko tozalaki bon papa Gonda azosala mapapa kitoko tokoba reportage na biso Kilongo TV nakosuka wapi nakima wapi malamu ekomi mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est saint se sanctifie encore. Simangana loboko mokilo yo mabako mingi sokyo tekenga yawe tata nakosuka wapi simangana loboko mokilo yo mabako mingi sokyo tekenga yawe tata nakosuka wapi nakozonga lokola moyibie ya zezi oyo tozaka na buma atoza ba réalité ndenge nini bato bazo vivre koto condition de vie eza ndenge to mama mo mpandi mbote mama mbote papa kombo na mama meme
Mame yebisa biso na abo vivre ndenge nini courant ezali mai ezali activité principale tozo vivre na pasi tozana mai te courant eza te nzela talaka nde nzela eza mabele na mabele do vi na biso eza kuna na se kuna na se poto na Kishasa tozana Kishasa mais Kishasa na biso eza neti ya bino kuna te biso ado vivre no mabe biloko eza cher tozo lia na pasi do mai nde loko zo boma biso so bocheli biso nzela tokoza peka lokwa abino mai eza pasi tozoza mai na se ngomba kuna tandenga na zabo soki na za 500 francs te na koza mai te pona tinda mutu te mai ka ya source kaka mai ya source sikoyo batonga ngo neti mwa danki mobwe decho kaka do so bato ebele okozwa mai te ti 12 heures muso zwi mai wana to souffrir enfant de faut que musika otoki 25 ana opesi mutu 500 francs atokeli bidon wana mai wana tozana Kishasa to souffrir bo sunga biso mais courant eza nango tozana ngo te to vivre na ba panneau solaire tozana mai te tozana courant te wenje pe eza te wenje na biso ezalaka na 6 heures 7 heures esili nango tozana wenje te mais bana baotanga na bango bien meloko zoboma biso nzela mai courant tozana ngo te nyonso tozana ngo nini na bande bolanda bino ana quartier Buma bwana kimanteke to nseli tozana nseli biso tozana nseli do tozana posa bakonjo baza liboso babongisa biso nzela batia biso mai batela pe biso courant tovotaki bato nyonso tovotaki mutu aokipe biso awa aza te tozoloba eloko te tozana posa nzela na mai na courant tokangela bango kanda te po eza susi na bango nde baoyeba biso teke biso mpe toza bato lokwa bango basunga biso so babongisa biso nzela ta mabengi nzela mobimba moya moto kutu elekeza te tokoma oleka kaka na bamapango ya bato bazokanga nzela musu batimoli libulu moya boleka na moto eza te basela biso nzela mama me babi mbuta funji kizenga za kofanda koto aza premier ministre soki tout droit bweti na suka kuna mona ndako ya kizenga eza kuna mwasi ni azali eloko asali eza te papa biso za posa nzela mwasi ni aza kuna batu pe baza kuna. Merci maman namoni papa mso mpandi papa mbote papa kombo nani Edi yebisa biso nani koto bo vivre nde koto to vivre kandenge mama lobi kaka pasi makambo nyonso pasi courant eza te nzela eza te makambo nyonso donc ezaka mikakatano donc nzela na biso mabenge tondi na Buma misala eza te bamai tozokemba bangomba ya ndenge na ndenge tozomata mabenge ozobuka nzela erosion erosion mingi kote ebele soko kitika bokomona yango papa Kinshasa ka bwana Kinshasa tozaka na Kinshasa me bazotia biso sima faut batia biso liboso bazolinga te tozo voter bango po basalisa biso ba député pe ya koto pe babima me eloko moko basalaka te mitema mabe tozo kemba biloko nyonso ekomi cher na mboko oyo musika na mai ya pelo na ngomba faut kita o matana bidon na mutu faut toka na ngomba bidon ma 500 francs mi balé 1000 francs soki neti koto mutu pasali journée à Sokol na été za non problème te oko sokola kaka po kola la bongo te ola la salité ndeni il faut kitaka mai o sokoli oyoki penzo to bien babi koto nde kobala mwasi koto eza moins cher kobala ezaka ndenge moko na kini kuna ezaka cher eza $2000 oui ezaka $2000 ndenge yo lobi babi ya 300 bosko bino koto 2000 bozwango wapi fi yango eza passe na ndako elo côté papa nyonso wana koto ona libala ezala na passe babi bo bandako eza moins cher kofutela ndako eza moins cher eza cher ndako ezo bandawa na ba 3000 4000 francs congolais bon wana cher papa eza cher ici côté na biso studio ezaka $50 kuna bo ezalaka bongo po ozana bakura wana bandako te wana bangar soki ndako penza ya brique ya bien na prix wana te bino koto ndako ya brique ya bien combien koto yoko tia $100 combien de chambres 2 chambres 3 chambres 4 chambres jeune ba s'en sortir ndeni to vivre na pasi tozo kemba misala ezate bino koto ndeko bota te gobota si foto zo sala gato za na mboka yo za bana ngaza la mwana te na mwana mwako ngana zo banga te yaka kombono nani kombono Niklette Luba bomba mabe papa biso to linga vérité
Emonana. Emonana. Yebisa biso nanu. Bino koto bo vivre ndé. Biso koto en tout cas, to ça biso bien na kolia ba pondu ba bilo mike ba titi kaka mais à part ça via pas si makasi. Nzela ezate, mabenge komi ko pasu kanzela ya moya bat ba bimezate, tande to vanti boyoneti ngani na vanti na sisi formation couper couture mais moyo sala ezate pesa maloma sala pe ezate misala ezate to tuli koto mo ba biso ezate pour nzela. Nzela basi kitoko mais mabale ezate. Nzela ba ko biso nzela ya mabe. Sikoto tula tende ni papa. Sike to na koto pe mibali bazate. Te mibali ba koto malonga te. Ba ke kota zamba ba ke kata malonga. Te koto mibali malonga bazati. To ba na pusa bungisa biso nzela mai pe susu to kitama ya ngombo musika. Lo to na besoin courant et quota. Babi koto ndeko bota yango lika. Koto ndeko bota ndesko so bota la descente po. Courant ezate skoto sani papa. Bongo bota za distraction. Et ça les zate to sani. Bongo bota za distraction. Bon comme ça bota distraction koto. Donc bota comme kaka mwana 12 ans akomi na zemi. Mwana 16 14 ans kutu déjà zemi. Ba komi ko bota ka ponza la, ba misala ça ezate. Yo za babo. Ngana ba mibali. Bota na âge ni. Na bota ya 19 ans. Oseka mo oseka. Bana ba otanga. Ba otanga mona ngali bosana 7 ans, aza na deuxième primaire. Mibale 4 ans, na deuxième maternelle. C'est monsieur botani amona nyo botina yo. Te na bote soute pa na bala na pona bo. Akoy mayele. Voilà, tozana Bouma, précisément babina nsele, tona nsele, tona nsele quartier Bouma, bo comprendre que be érosion et comme makasi na tant ki futa koto be érosion comme makasi, na esibino moyen te pasi population azole la population azonyo ko. Merci mingi Didier Masuki mbale amande fa pembe, merci et pas maman Miline Zemba. Na bosani ote maman Miline Zemba. Merci et pas Fioti Womo, motema maman Bibiche, tozana reportage na biso to découvrir quartier Bouma. Tona kizo Kinshasa. To futi biete. Tona so ka mutuka mwa ba moto to koti tina kati. So matiboy nde bisika kizenga zaye kovanda. Veuve kizenga azakuna na ekte seto koma kuna metoko ba reportage na biso to découvrir quartier Bouma na Nsele. Voilà, tozaka na Bouma awa dene ese bino sikono oke na source bisika batokaka mai babengaka mai ya pelo ya moteto koma kuna tokute na papa mpanzi awa na sola mke na papa mbote papa mbote mwana na ngai kombo na ngai Kaila Yadala moto alekelele moto ya lekelele moto alikelele kota mungu ate papa Yosko muto likelele. Exception na ozana na quartier. Ngana quartier banda 2006 na mo lelo na quartier oyo. Na zakaka moto. Usala ni. Na zakusala musanga serpente, musala lekolo tutunga raga. Yango na sombaka 3 parcelles awa na Bouma. Okay. Na Bouma soko vivande. Na Bouma ezali tuzoko vivre na koni na makala. Soko luki kama koni te Maïsus ezate. Yango wan tuzoko vivre awa. Nako keno koluka tubama bisalasa. Soki te passe. Bazamba za musika. Kaka tukendaka mususu 3h 4h tubimi tukei. Koto yo mota basalaka. Komi ko beta ba brick, komi ko tonga ba ndako. Koto na biso koto yo makamakolo na wazata. Classe zanango bien. Epe Bouma na consolate na ya wanga. Ba mama tusuka na wenze wana ozomona ata oyena biloko na yo ndengeni on se trouver te. Ata oyena biloko na wenze on se retrouver na oti. On se trouver te omona biloko nyonso ekiti mbongi sili na ma. Ba loka wenzango. Ba loka bato pe bavandaka te. Bateka pete. Ponani. Kaka wana wenzo oyo. Ponani.
kasi mbongo soko basale mbongo zo mona te biloko ko mona esili na mbongo ezate awa pozo a lupango koto yo zana 2500 $2500 koto zu lupango adisite mais kuna na monzala nzala na 500 kuna kote anda wa kizenga ndakizenga yangoyo awa pozo asko kote kizenga kuna $500 zu lupango kuna awa te kuna musika mutu kape komaka transport ekoma soki transport eye ti suki na kabine na basinga yinga transport ezongi transport koto ekoma kokende kozonga 2000 siko boliaka nini koto netika biso po bwana kisasa ti boliaka bitu liaka matem na biso ezali bango ba mingusa ezali ba pondo ezali ba majanga to kosomba awo ya biso toliaka na biso pespe basala musu basala malonge ezate za kuna musika mai musika we basala peso ekulaka koto kuluna ezate bana biso ba kuluna koto bazate ata moko po biso batata tote ya bango bakokonda biso kuluna koto ezakate. Merci papa. OK papa nangai. Voilà, balanja kilongo TV to sola papa muto alikelele ekota mongo te siko to ke na source eza kuna na se je pense que bomo na bilili na tan laxi biso kuna na se nde source eza to kita ko kiteza bien ko maternel kam to na swate pe meza yo po sola kama ya kuna biso to sola ma kuna biso kuna na se ba tela biso ba pompe na ya foko na ya kofongola na basango. To kita to laxi amno source ma yo bande obamelaka ma yo bande wasela keza na sekuna de bisika tozo kende elongo na tanki futa tokoba reportage na biso na tangwa pasi muntu akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangisi motema na ngai Yesu yo moninga malamu Yesu yo moninga malamu opekisa makambo etongisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma boli découverte to découvrir na zongeli makambo nanga ba découverte to découvrir buma na tanki futa mame milinzi mabolinga bwe bobengaki bwengaki rabi mavinga zongela ba découverte fiston basende FB international pasteur de la foi na bosa découverte napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo pona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nasana nonasi ya émotion moloko nangesana nokilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kibete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth moteme pelinga moto bosana fuka manga yo moninga malamu Yesu yo moninga malamu ngayoyo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso amotia maman expliquez biso na place toza na kati ya boma bon mayo tozali tobenga ngo maya pelu
tobenga ma ya pelo place totokaka tozosokola bilamba awa bon place aotoka mai ya komela eza place wana bisika batongela biso mai ka moko ka yango te mai oyo tomelaka eza bien batusala yango mpe batonga yango à part mai na courant na transport elo ezopesa biso pasi courant eza te transport mpe eza biso pasi papa nakoki koloba neti nini babongisela biso ya liboso bayela biso courant na mai babongiseli biso na prince elo ezopesa biso pasi mpenza nde eza prince moyen de transport eza pasi mpona kolungwa ti kuna na prince donc tomona pasi bon ya mibale eza courant eza biso te mai nde yango peut-être na likolo na mboka kuna bon tozwaka mpe oyo ya bapompe eza biso eloko eza pasi mpenza nde courant na moyen de transport vraiment ya boyo kombona nga kombola nga bibi naka koto toyelaka mai na courant passe makasi tonyoka makasi na transport. Merci beaucoup. Okitisa kembo na yo dana bikakati na yo pona yeba yo na bozindo na utina bapota deception mokili na sana nuna se ya emotion monoko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kibete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth moteme pelinga moto posana fuka manga Moninga malamu Yesue 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 Yo moninga malamu Dayoyo nazana nwelenge na bolingo na yebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yaya nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o. Et bien voilà, awa nde place na komela ezalaka oyena bidon toki awa oke komela kuna kosokola basani kosokola bilamba okolambela mais komela selo bango mayo eza pire mama abikuna be balambaka zia to tuna master bonjour bonjour ndela ndela est-ce awa otoka kama ito yende otoka natoka balakala but bayebike kop no eza yo so mutu ayo toka ayepa na yo ay botoki ake Bah, passe à maïs à côté, ils ont des expliquer ça. Voilà. Passe à maïs, ils ont passé côté, expliquer ça. Bah ça là, on est comme ça. Auto matina ngoi. Afuta mbon. Combien? Ah l'auto film ta 2 km au pes ndembo. Combien? 500. Tu veux bidon mo 500. Ah cher boy. Somme de ngazo 4 bidons. 2000. Ah, yo c'est que ça grand pour ton ginda goto fo. Otangaka? Nga. Kasi tala nganda. Mutatanga sebishinda zalate. Mutuni. Papa zate. Papa kinda. Papa bosi bisa kufa. Akufa. Ya motanga izaki. Abotami no kombi. Biso. Abota biso uche bisa kufa to tikala 7. Tikala 7. Ni mama zali. Mama salama. Mama zali na ka. Ateka ba. Ateka ani. Ateka masangu. Ateka masangu. Okay. Dossier mtaye to kama oyo. Yo kumenela ukuthi tina ndawa futhi 500 francs. Kusela 500 francs. 500 francs bapesa kusela koni. So la simbele kuna le. Asala sasa ya kabila basi. Yo kabila basi. Kabila basi kanda ngo tina ndawa. Voilà, toza na sus to mwepende komo ya mbote papa. Mbote ndeko. Wewe toka mai? Na ipo natoka mai na sokola. Ababi awa mai ya omela ya sokola kuna na place to leka giza.
bon ezaka passe eza pena vrai passe mais biso to botami ba place to biso pena to nga pena na botami na buma awa mais banda to banda yozo mwana wakena okola mema pompe ya melate tala degré c'est vrai oui eza réel alala penda ka kurate c'est vrai TV ayoka kona lisolo oh moi chance écoute côté po chinois bimisi panneau solaire soki te penza ebele penza tala ngana botami alelo na kokisi déjà 39 ans ezebele a 0 à 39 ans mais mai pompe na ne kotate tala distance ya mai tala condition ya mai to vivre lokola ngana va na Brazzaville mais ozomona place moko bozomona mai mais pene zamba pompe mais awa 0 mètre kaka mai bien te condition to vivre ka yango ya bien te bon ezana bato musu basombo ma panon yetinga na sombaka panon na Brazzaville na télé nde na talaka na palais donc on a télé moko ka 100 personnes vimbo badunyo so quartier mu baye do baye otondaka na télé wana tala degré oboya ndenge ni yo mafuta 200 fois 200 yo kutu ndo bimi neti lokola dom te na ba député osungi kutu population koleka na député donc on a au foot moi 200 fois 200 fois ba jouer ba match te na ba signer ba foot na bango menga na foot na ngate lobi ni pona ba konjambo to bato ba otabiso bon pona nga na lobi na tanga mobutu tozwa pompité na tanga kabila le père tozwa pompité na tanga kabila le fils tozwi pompité ata na tanga kiteke dazwa pe non suite dazwa pe non suite ezala pe moi bien mais kizenga babi ndako neza koto ndako ezali kolo kobeta masolo na te ye azana kuwa ye azana ngota ye pe azana kuwa azana ku yango tolobaka moko yango mona festa na baluba soki ezalaka ata kiteke dia papa azala koto ata bilembo elingo otikala wana penza naloba nango selonga ti lelo eloko te nzela eza te ipareki mbuta lia mbongo donc mais ntango bayene ebembe na ye bazwa nzela basangisa banda bosawa kuna na re peut-être bokite na re wana basangisa yango ntina ndako na ye lokola nzela esila me nzela esila te basangisa na donc caméra bendi yango lokola mutu nzela esila me nzela esila te nzela esila te biso bana buma bolobi nini pona nga nalingi pe nepoka ya Kisekedi asala pe biso to sepela to betela ta maboko esala pe bien ata na bepoka bato baleka ba jida baleka to zwa te nepoki na ye to leka to zwa ndengo zo monela akosala to akosala te bon Zambi to mona ba Kiseke ba kinzenga balenda to kwasa ba romata ba matate de zaka donté lokola matia donné donc c'est que peut doit ko lokola zoki doit ko mat doit ko sala pe ko sala voyons voir doit ko sala lokola zoki doit ko mata yo ibiti to kasa ba papa Kiseke di kutu ya mukolo ba ko mata ba matati ba kinzenga ba matati mais ya mati c'est que lokola zoki doana ya ko mata a ko pe na doit ko sala so côté activité principale ba jeune garçon zani bon koto penza activité peneza ga mingi bat mungi bakenda mingi makala misusu bon bakenda na bango ba copie ba chaya na ba centre ville ba lemba ba bon marché kuna tu do azonga ka mingi samedi boyo salani bon ngana za na ngai na voyage na mi Brazzaville na somba biloko na zo ya koteka na maluku OK kabi koto banda ko za cher tinda ko cher te ya moins cher nda ko cher te yango zo sunga bato babota mingi koto te ko bota ezali kamwa nzambe pe mwana pazali pambolia yo mona mwa 14 ans za bana misatu te wane poni community longola Gombe so banda même na masina même na lemba osutuka pe mwana 16 ans mwana koto eleke belé na kosio zo battre record ko te zaka c'est l'éducation famille éducation ko tambola papa koko te pour ezate ba jeune mo batolo ba kuna distraction koma kaka bon ce comment eloko nini facilité koto parce que courate ndako facile donc mutulo so profiter chaser mi pozo ndako ayemoko donc mulili pe leki tro bongo kasi so pa mwana moko jeune garçon moko ju mwana bata papa mo kene na mulili yo omona omona to sutura bo boum zemi mwana mikarikadi ya matiti
o comprendre choix exact parce que mouli au moins distraction ya kanini moi na ko ke place mo va na pala zota télé mo ya bima exact moi na kena moi simanda ko bon tala distance so ezaki moi na sukola ma ya pompe et ko za la bien mais distance pour moi na ya ma ya tourner jeune fait bon na ko tourner pe na kana matitio ba coopérer pe na ya pe suka ba bina zemi nyamu kana matiti wana nyamugini kana matiti wana ale tout la musika kambala moko esili do suka bo zemi mbala moko mais soki ezalaki pompe ezalaki courant ezalaki asokoli ake kelas ntango akozonga mwa distraction na ndako ekosala elengi mais tala age na biso 39 ans courant te pompe te baprésident baleka suite te balaka biso ekokisama te bozosouffrir yango mona nga na vie na nga na makambo kovote député impossible à part na vote député moko fidèle babala ye akanisaka biso na mwa makambo mosusu wana pena kanisaka biso de population ya buma bazosouffrir. Donc, ah, ils ont des graves. Yo moko ngana loba te. Imagine moko eta la condition. Toko loba. Mais condition. Ta la condition. Bon, nga papa bona koza na zo mo cantine, na toka mai na sokola, mais ta la distance na zo longa. Mais na braza na kuta makambo te na kendaka na fongoli pa na sokoli na kekop. Mais ta la distance. Pasi mingi. Merci ndeko. To yaki to sa moi découverte, to ba so ndenge nini. Berveline Kitambala. Et puis azo silika pona ni azo silika la bakonzi to azo silika la population ou azo lela azo souffrir. La population souffre ici à Bouma. On est à Kinshasa, précisément à Nsele. Nsele. Toi ka biso ni toi ka na commune Nsele. On est donc là en Nsele, mais souffrance aux populations azo mona koto, je ne sais pas comment expliquer. Je pense que vous voyez les images et vous avez capé que la population bande kona Bouma bazo nyokwama. To lobite ki ezana mboka te ezana Kinshasa mais courant ezala raté. 6 km na boulevard 6 km moulaïti. Donc bango ba kondi biso to pesa kombo te. Bango ba pesa pena ba pesa ngo kombo bango moko. C'est ba yeba na ba. Ah? Ba yeba. Ah, bon image okene na ngwa bomba na ndako. Te na ocha te me ba yeba pesa image ba bomba na bango ba bangaka. Biso linga ko dio pesi. To moni c'est bon. Mais so joke bomba na ndako. 6 km ya boulevard mais tala souffrance 6 km. Image ya no mona ka basangisa na bemba kitsekedi ya lukuta. Ya kinzenga eza lukuta. Eza lukuta population zo purger nazo biso to pesa ngo kombo te ba konzinde bango ba pesa ngo kombo de grâce souffrance yo ba pesa ngo kombo. Merci beaucoup. L'équipe population de souffre tala mai population melaka yezo bien batio oyo to yebite basala ngo wapi basala ngo date nini mais faut ba uta likolo ba kiti ba to ka mai awa po muta memelo yango kuna likolo faut au moins 500 francs bozu yango ezate bakomema ndenge nini. Voilà tozo ko ba reportage na somale maleme to yasuka fiston basende ma même linzemba. Merci kwa Go Belisha, Didier Masuki Mbala Mandefa, Pembe Angel Kinkela, Beverly Kitambala, Ariane Ochesco, Bandego Belé, Papa Michel na maman Michel Bombole. Et je pense que tout ça va te faire découvrir. Binona zongeli makamnanga ba découverte, beaucoup mona ba découverte, ya bisike belé bo sepela na ngona sepela na soutien na bino ba encouragement na bino et ça la nga moi bientôt zokoba reportage na biso na Nathan. Anisanga na matama kabama wa Yesu. Tana koluka yo nzambe nangaye. Papa, souviens-toi de moi. Yaya pesa yo bolingi nangaye. Na pesa adolescence nangao. Momona kaka koluka yo. Voilà, je vous avais dit, on est donc à Bouma, à la commune de Lansele. On découvre ensemble avec vous. Vous allez voir la réalité de ces quartiers, comment ils vivent, si leur mode de vie. On est là avec une maman, elle est en train de vendre le poisson grillé. On va parler avec elle. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a maman Maï? Maman Maï. Na monyo na bambiso zo kalinga boui. Na bambiso to so mango na Pascal. Comment na ngoni? Comment na ngo makuala. Makuala. Oko pona makuala po ni bambisi ezebele. Bon, na telaka na mikolo nde mampio de matita yango tozo faciliter peuple koto na mwa makuala po mutazo ko zwata ya mwa 200 na ya mwa 300 po ali nango. Toza na quartier? Toza na ana quartier Bouma, commune Sele. Bouma ya ngunjo ya groupement Nene Mayas. Boza ba voisin ya Mbuta Kize. Toza pena ba voisin ya Kizenga Antoine o babengi lelo
compatriote na bango. Ya kufa mama. Akufa nde mama Marie Kizenga za kuna na ndako. Exceptionnel. Osomaka bambisi o wapi et puis otekaka est-ce que gagnant na. Bon, tobimaka awa bon telaka ndengi monda ngwe komi tokenda ko sombi mwa mbisi na ba mama ya lufu. Tangu to sombi bon supposo le muso no soma pe mwa biloko 50,000 otendre pozi mwa bénéfice à 8,000. Ce qui paie le kwa ndenge mati bo le muso zongisika bongo mais pe ekufi ozana se ya mbongo mais le kwa zalika ke kisate eza passe tozo mériter kaka muke moke ekufi ofsali su makasi o défi na baninga oye koteka pokaka okwa ko vivre na bana. Article 15. Exceptionnel koto bwana quartier Bouma. Mais quartier Bouma na bino bo bimaneti bozana Kinshasa te. Papa, biso pena atoza na biso na Kinshasa te. Soki Félix azo yoka pena yoka ngo malamu. Babengi commune Selemetoza o babi o trouve au village. Toza pena ne na mboka o na kati ya bokwango. Po na kati awo moto banda poto koma bosa watu futaka 3,000. Ozui bosa po koma nanu Kingasa no futi 500. Ozui 500 na Kingasa ni po koma Pascal. Donc ya le retour to perdre 8,000. Soko zana biloko zo perdre transport 15,000. Yebisanga toza na Kinshasa be toza na banduni. Batu ya Kinshasa kozwa 500 Kingasa nizani. Mais biso na Bouma to perdre 15,000 na transport. Est-ce que toza na Kinshasa? Toza na mboka. Faut que soma bloc oteka déjà perdre 15,000 na transport. Perdre 15,000 mais loko les aka soko lobio vanda bakangi yo moyibi to sala kaka effort muso ki obuki koni oyo teki na Pascal o renforcer mbongo. Oki obuki matonge bien bile sobe o renforcer mbongo. Est-ce que toza na kini be toza na wapi? Toza na mboka. Toza bana bamboka tala yo bando leki so moni mutalati talent. Toi ta kabala gomme pour moya kolata talent ezate po toza mabele mabengi soko pusa ni liboso mona libengi mituke ezokweya toza na Kinshasa te toza pe na mboko la kati ya village kota bayaka mais ba singa po bala mwasi pe koto cher koto yo ba mamosa neza tal to me kozwa mutu ko poya ko bala mwasi ndeni yo lelo wuti Victor wa bala mwasi koto le kanende ngenini moyo koma awe zate po tabande bala te koto to bana ka biso na biso po tala kaka moyo te mwana kuna azo chaba koni na moto mwana acha bakoni na moto po na kalinga to amsoni so na sisi na sale moi quelque chose pour alia Oza bana boni. Ngai na sisa robota menaza na bakoko na nga 15. Bana na otuna. Bana nga mona boti ba 13. 17. 13. Félicitations. Baza 10 garçons 3 filles. Ya kitoko ba bona ba belle. Félicitations. Yebsapsona sikoyo o pona no makwala impact na ngo koto ezandengeni ba ba makwala. Na poya makoda teka mpio di kwisi basoso lokwa mbongwe dininde yango mikolo na poni makwala po moi ingrédient moko eza na moi 4 moi ba 3,000 futi na maîtresse moi c'est 2,000 ya ko motiver bango po batangisa bana mais so na kena ba kwisi na kokate metangu na zui moi rama makwala r na okata 200 300 500 alele na zui moi 3,000 na sungi moi ba professeur alinga pe na sunga na ekola fu biso ekola fu koto 1,500 masangu 2,000. Si mkwa na nzamba permettre na kalingi botipo ko mona pe na 6 bielo na tongo na 6. Mwina ya 200 francs. Totaka ya 200 fois po koto ebandeli ka na 200. Mutaindo somba ya 200 le na 3 bana. Yango fo sunga ka peuple. Balia kango kitoko na kalinga ngo bien ingrédient batanga wisi. Bon ba maman baza koto ba se le côté balanda miliete. Fu bazalande makasi na koluka po bana babika. Milie sala ke le côté tande makolono fo za makasi ya okende Pascal po sunga manango. Merci maman. Eh bien Nathan Kifuta, on est donc là avec Nathan Kifuta pour ce reportage. Nous allons découvrir le quartier Bouma. C'est pas un village, c'est un quartier. Découvrons ensemble. Bon, en tout cas, les cambritales, ils biso aiza penza passi. Ba mama bazo longwa po ba koma na se bazo koma na difficulté. Ozo za na ville po koma Bouma eza problème. Mais a otoza kati na Kinshasa, batu ya nsele, baza musika bazo kota Kinshasa facilement. Mais biso wa kati na Kinshasa tozo koma ville na difficulté. Ba misusu to koka koma te. Mais na ba quartier tozali quartier ya biso toza kat na Kinshasa mense kuna ba kinkole baza musika mais mutuke kota te wapi nzela mais soki ba konzi ba bongisi peza motema eza mwa musala moko muke alors ba konzi ba sala tu ba yoka souci pona biso
na buma basalela biso nzela peuple toza ebela biloko eza ebela po ekita kuna na se mituka ezate pe balukela biso solution bakotela biso misala tala ba misusu tokomonuna naza 61 ans mais na nuni on dirait 90 ans vie eza difficile ndenge naza komona nga papa 100 ans mais naza 61 ans po na nini vie eza mabe bayoka susi po na biso kokende zamba na koni poto lia iloko ifo mwasi akanga koni yo po sali mwa koni non bayoka susi po na biso mokili basala ngo po na biso nyonso moye bima po na biso nyonso bapelisa pe muto aza na mwinda bomba kango na chambre te me atia kango na salon pa bato moko bato nyonso bamona amen. Mokumi lelo na mabele ya pumba kombo na ngai papa Makengo Jumansa nazali premier notable ya quartier Buma me banda nzela ikufa ti lelo yo tomona mokonzi moko te quand même burgomestre ya biso ya Kinkoli tomona yawa te bayaka te toza kosouffrir longwa bwa soko 2 km, soko 3 km, pour mon abosao, il faut foutre 2000 francs na moto, kodunga 2000 francs. Mais awa misala misalité. Bana bazao kene kutanga kene kingasana. Par jour bazao kulia 6000 kukene na kodunga. Bon, biso bantu tuzali na kata kisasa. Minkawizali musika na mbenkana. Bazao kufuta ba 3000. Mais biso awa sika 500 kufuta 2000 kozi wani ya nzela kozi ya nzela ikufa bakonzi bayebaka na bango te yango tosengi na président ya république Félix Tshisekedi ozali mwana ya ntango kobosa na biso te ozalaki na kati ya Kingasani na Ngangweli numero 40 ozali mwana ya ntango okoli na ntango bongo fo kobosa na biso te ezali mabele na yo bon sikoyo mai ezali te courage Tshisekedi aza mwana changu we aza mwana changu ya wapi na Ngangweli sasa c'est numero 40 oh yo yebe papa Félix Tshisekedi ah bon na yebi ba donc ndengo zabu Félix mwana changu aza mwana changu yango yaki pe kozwa carte ne pe ko votele na changu ah azali mwana ya Ngangweli numero 40 OK bakena 65 l'herbe nommé tata na ye secrétaire d'état ya ministère de l'intérieur ndenge bakanaki le mera alupango na bango ezali ti sikoyo siko oyo ya changu ekoma pa banani lupango bato basomba te namoni ndamu likula bateka na Félix abaleki ne bateka ya azalaki te OK olobi na yini nalobi na ya abongisa changu atala pe nzela ya bum pa population oyo ya nzoko ezali ya ye population ezali pas bo ezali ya changu aza mwa changu mais aza président batu nyonso aza président batu nyonso mais il faut y aller batu nyonso il faut y ba pepa uta moni soko du bokonzi obusa na mabele na yo alors yo za groupement ah bon merci papa to sepeli bon na pesi bino ba journaliste mbote mingi na gouverneur de la ville Gentini Ngobila obi kimbuta na yebi ye na yebi yete na yoga giye na mona yete ah OK merci papa wana groupement ya quartier oyo na yisibino makambo eza lelo bo mona makambo tokoba reportage na biso découverte mwana ni aloba koto nani ayebi zelantu na no mutuna nani ayebi Père Noël yaka yo yebi aza wapi nani ayebi Père Noël nani ayebi Père Noël là to na buma bana nsele bana buma nani boyebi Père Noël te
Yaka, yo yebi Père Noël. Akimi. Azanani? Mutetela. Père Noël mutetela. Te, moi nana otuni yebi pa Père Noël ya mutetela. Bo mutetela ko ba Père Noël te. Yebi Père Noël. Ati mboka sika. Nani kasi mbo bino mtozana buma. Nani ayebi Père Noël? Hein? Mutute. Na tuni nani ayebi Père Noël? Yebi Père Noël te ba na classe. Ah. Yo baga fanda wapi? Yo bana kuna. Père Noël fanda kuna. C'est toi qui as l'accepté. Voilà, comprenez toi qui koto na quartier Bouma, précisément à commune Nsele, et ça quartier moko un peu reculé, toi qui ato sola bandeko, ba préparation ba fête saison les gandenge nini, est-ce que ba bi Père Noël, miso ba bi Père Noël te, miso ba bi Père Noël à côté kuna, to comprendre, to zé bon na Bouma, merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassende, à Ozabizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.